Aujourd'hui, nous allons principalement nous pencher sur Matthieu 28, mais avant d'aborder ce passage, permettez-moi de lire à nouveau un verset de 1 Jean, la première épître de Jean, chapitre 3, puis un autre du chapitre 4, 1 Jean, chapitre 3, verset 19 et 20. 1 Jean, chapitre 3, verset 19 Jean chapitre 3, verset 19 à 20. C'est à cela que nous reconnaîtrons que nous sommes de la vérité et nous en convaincrons nos cœurs devant lui. Verset 24, si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît tout. Je lis, ou plutôt j'ai lu, car dans une réunion comme celle-ci, il est toujours possible que certaines personnes présentes traversent encore une épreuve. Qu'elles aient quelque chose qui les pèse dans leur vie, un petit sentiment de culpabilité à propos de choses qu'elles ont faites et qui n'ont pas encore été pardonnées. Et c'est pour cette raison que je lis cette parole. Même si notre cœur venait à nous condamner, Dieu est plus grand. Car il a en effet ôté de nous la condamnation en Christ. Il a fait prévaloir la gloire sur la justice. Il laisse le coupable partir libre. C'est là, en effet, le cœur même de la proclamation de l'Évangile. Que Dieu a acquitté les condamnés. C'est vrai, nous sommes devenus coupables, nous sommes déjà venus dans la culpabilité et avons vécu dans la faute et la transgression. Mais lui, notre Seigneur et Sauveur, a ôté de nous toute faute et toute transgression et a été fait péché pour nous, afin que nous devenions en lui la justice de Dieu. Ne vous attardez plus sur vous-même et sur votre culpabilité. Tournez vos regards vers le Seigneur qui a porté la culpabilité de nous tous. Comme il est écrit dans Ésaïe 53, que c'est accompli sur la croix à Golgotha. Jean l'a exprimé en ces termes. Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Et c'est ce que nous croyons de tout notre cœur. De 1 Jean chapitre 4, verset 10, 1 Jean chapitre 4, verset 10. L'amour consiste en ceci. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Nous pensons ici à Jean 3, verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils seul engendré de lui, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Passons maintenant à notre méditation et lisons à ce sujet l'Évangile selon Matthieu, chapitre 28. Nous pourrions en fait lire tout le chapitre puisqu'il traite justement de la résurrection. Commençons ici par le verset 5. Tout d'abord, les versets 5 et 6.
okapo ya Mais l'ange mitano mpe ya s'adressa aux motoba femmes en ces mpe termes. mwange ayebisi basi na lolenge oyo N'ayez pas peur, bino bozala na bobangi car te mpo na je ye te sais nayebi que ete vous cherchez bino bozali koluka Jésus, Yesu celui qui a été crucifié. oyo Il n'est babakaki plus na ici, ekulusu verset ye 6, azali lisusu car awa te il a été ressuscité, mpona ete ye asi asekwi comme il l'avait prédit. lokola ye moko Venez, alobaki yango boya regardez bokotala l'endroit esika où il oyo reposait. batiaki ye mpe azalaki kopema Quel magnifique témoignage! oyo ezali litatoli na Comme nous malamu l'avons boye souvent dit, lokola biso tolobaka yango la ntango nyonso résurrection de ete Jésus-Christ, liseko ya notre yesu Seigneur, kristo nkolo na biso est en effet le sceau, le couronnement yango nde ezali de oyo toute ezali l'œuvre de la elonga rédemption ya oyo qui s'est nyonso accomplie tozali pour mosala nous ya sur lisikoli la oyo croix ekokisami à mpo na biso Golgotha. kuna na Il ekulusu ne na s'agissait pas golgota seulement ezali kaka d'être te réconciliés, ete tokoka kozala na boyokani na nzambe de voir nos péchés tokoka effacés, komona ete masumu na de biso trouver la elimbisami grâce. mpe wana Il te biso s'agissait tozwi de ngolu bien plus que cela. kasi Il ezali na oyo s'agissait eleki sumu de ya vaincre koleka et de na surmonter ntina na yango la mort et oyebeta ye le alongaki diable, kufa mpe ye d'arracher les alongaki guillons de la mort, moyini mpe ye afin que abotelaki l'on oyo ezali puisse mopanga ya dire kufa depuis mpe lors, na ntingo tokoki aujourd'hui, koloba lelo encore et pour lisusu l'éternité, mpona lelo kimia ya mort, sekulu où na libela est na ton libela aiguillon? kufa Enfer, où wapi est ta ezali mopango na victoire? yo Grâce soit rendue à Dieu qui lifelo nous wapi a elonga na donné yo la victoire par lokumu ezonga na Jésus-Christ nzambe notre apesi biso Seigneur. elonga na nzela yango Mais yesu c'est kristu nkolo na précisément biso la résurrection ezali nde qui lisekwa a été le triomphe, oyo ezalaki nde elonga ya la monene preuve, oyo ezalaki la magnifique preuve kolakisa ete que la mort et l'enfer ont ete été liwa vaincus et lifelo surmontés. nyonso tu yango Si l'on elongama pense si biso aux ozali autres kokanisa fondateurs de na baoyo religion, nyonso basali bangomba na la bango mort oyebi les ete a kufa tous bango engloutis. nyonso tu emema On n'a bango plus jamais entendu parler okoyoka d'eux. lisusu bazosolola na ntina na bango te Mais ici, kasi awa il y en avait un qui était ezalaki plus moko qu'un simple oyo homme. azalaki Il était koleka homme, motu na il nzoto était prophète, ye azalaki il était motu bien des choses, azalaki mais il mosakoli était azalaki mpe le makambo ebele Seigneur mpe me ye de azalaki nkolo gloire oyo ya qui nkembo avait pris la forme oyo ye d'un azwaki serviteur. ndenge moko ya On lit kobika lokola ici mosala dans Matthieu mosali 28, verset 6, mpe tozali il kotanga n'est na plus matthieu ici, 26 alobi ete ye car il azali est lisusu ressuscité, awa te comme il mpona ete ye avait asekwi prédit. lokola ye Venez, alobaki yango regardez boya mpe l'endroit botala où il esika nini ye reposait. azalaki kopema Les vrais croyants bandimi oyo ya n'ont solo pas à craindre bango ni à babangaka te redouter to bazanga kondima cette preuve. Ils peuvent appeler les gens et dire venez, voyez bango par bazali na vous-même. elikya C'est weboya botala vraiment mpe na bino arrivé. moko yango vraiment makambo Nous nous en ekomi réjouissons. mpe biso ozali Venez kosepela na regarder ntina yango l'endroit boya où botala il est, esika où oyo il est repos, où il esika oyo reposait. À présent, batiaki il n'est plus ici. bapemisaki Il nzoto na ye est sasa ye mpe azali ressuscité lisusu ate ye comme asekwi il l'avait dit. lokola ye moko Lisons alobaki maintenant yango tokoka kotanga les sasa versets epi 7 na verset 7 et 8. mpe na verset 8 Allez donc en hâte, bokende dire sikoyo à kuna na ses nati disciples, mpe boyebisa il est basali na ye ressuscité ete d'entre ye les morts, ye et asekwi kati na il vous bakufa précède mpe ye en azali komelanda Galilée. bino kuna na C'est mboka là-bas oyo na galile que vous le ezali nde kuna reverrez. bokokutana na ye Souvenez-vous bien bokanisa de ce malamu que je vous oyo ai nini ngai dit. Verset 8. nayelobelaki bino na Elles verset 8 s'éloignèrent alors en hâte du tombeau rempli wana bango à la fois bakimaki na de mbango crainte kolongwa et d'une grande kuna joie. na La crainte kunda et la joie bakokima balaki cohabitaient kobanga mpe en na elles. esengo ezalaki kati na Et bango s'empressèrent bango de bakimi partir mbango pour apporter la mpona nouvelle, kokende koloba le sango message oyo à ses disciples. oyo sango oyo na Allez bayekoli na ye dire kende à yebisa ses bayekoli na ye disciples yebisa bayekoli na ye les ye précédera en akolanda bango Galilée. libela bakokutana na ye kuna Non liboso seulement na il a dit galile qu'il ressusciterait, alobaki te kaka mais il a kosekwa aussi indiqué mpe alakisi où lisusu il epai nini rencontrerait ya ses kokutana disciples na bayekoli na après ye sa résurrection. nsima ya lisekwa na ye
Nous allons le lire tout à l'heure, là où cela a été confirmé. Au verset 9 et 10, il est écrit, verset 9, et voici que Jésus vint à leur rencontre en disant, je vous salue. Je me réjouis de cette phrase que nous venons de lire ensemble. Jésus vint à leur rencontre. Où y aurait-il ce terre homme qui le cherche et vers lequel il ne viendrait pas à sa rencontre pour se laisser trouver par lui? Il est écrit, avant qu'il ne me cherche, je me laisserai trouver par lui. Isaïe 65, verset 1. Il est encore écrit, Jérémie 29, 13 à 14, et si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Il est écrit encore, Isaïe 55, verset 6, cherchez le Seigneur pendant qu'il se laisse trouver. Isaïe 55. Maintenant, je lis le verset 9. Et voici, Jésus vint à leur rencontre. Accueille cela aujourd'hui, reçois cela aujourd'hui comme une parole qui t'est adressée personnellement. Mon cher frère, ma chère sœur, crois qu'il vient déjà à ta rencontre, à toi aussi. Si tu es en chemin et que tu le cherches, sache aujourd'hui qu'il vient déjà à ta rencontre pour t'accueillir, pour te saluer, comme il est écrit ici. Verset 9, et voici, Jésus vint à leur rencontre en disant, je vous salue. Il nous salue encore aujourd'hui. Et il est écrit plus loin, alors ils s'approchèrent de lui, lui embrassèrent les pieds, ils se prosternèrent devant lui en l'adorant. Nous connaissons l'histoire de Jean 20 avec Thomas lorsqu'il a pu mettre ses mains dans les marques des blessures du Seigneur. C'est alors qu'il est mon Seigneur et mon Dieu. Le Seigneur lui a dit, bienheureux, bénis ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Ici, certains ont vu le Seigneur ressuscité. Au verset 10, il est écrit, Jésus leur dit, alors, n'ayez pas peur, allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là-bas qu'ils me reverront. Mes chers amis, nous devons être là où le Seigneur nous a promis qu'il serait lui aussi et où nous pourrons le rencontrer. Dans l'Ancien Testament, Dieu avait indiqué où les événements devaient se produire, où il ferait résider son nom. Ainsi, le moment et le lieu où il se révélerait à son peuple. À ce sujet, il a ajouté, c'est uniquement dans le lieu, Deutéronome 12, verset 11, dans le lieu que je choisirai, c'est uniquement dans le lieu, dans celui-là que je vous rencontrerai, c'est là que je vous parlerai. Nous devons comprendre que nous ne cherchons pas Dieu partout dans le monde, mais que nous le cherchons et le trouvons dans sa révélation personnelle qui s'est accomplie pour notre salut en Jésus-Christ, notre Seigneur. Car il est écrit, Dieu était dans Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Dans Matthieu 28, nous lisons maintenant à partir du verset 16. Matthieu 28, verset 16. Les 11 disciples
rendirent donc en Galilée, sur la montagne où Jésus leur avait donné rendez-vous. esika oyo na ngomba Il oyo avait Yesu d'ailleurs alobaki ete été bango dit à bakokutana 2 reprises na liboso qu'il les alobaki ete na mbalami rencontrerait basengale en Galilée. ya kokutana na bango Nous na sommes maintenant Galilée. au verset 16. Totanga Les sasa hivi na 11 verset 16 disciples wana se rendirent donc en bayekoli na Galilée, ye zomi na sur la moko montagne bakendaki où na Jésus leur Galilée avait kuna na donné ngomba rendez-vous. epai Verset Yesu 17. apesaki Et bango esika ete lorsqu'ils bakutana l'aperçurent, ntango bango bamoni ye ils se prosternèrent bango devant bafukami lui. liboso na ye Mais certains kasi avaient des misusu doutes, bazalaki na bango sur la kondima première ezalaki te soi-disant. Thomas wana avait lokola lui Thomas aussi du mal ye à mpe azalaki croire vraimen na les mpasi autres. mpona Et kondima ici même bamisusu parmi ceux qui sont venus mpe vers le tala mpe Seigneur, kamia na leur baoyo bayaki mpe kati na ye bango misusu mpe incompréhensible, bazalaki inconcevable que kososola cela te ait pu se produire. makambo ya Et ndenge wana pourtant, ekokaki c'était kokoma bien arrivé. nzoka nde yango Notre ekomaki Seigneur nkolo na est biso ressuscité ye d'entre les asikwaki morts. kati na Ce n'est bakofi pas une histoire, ezali lisolo ya c'est pamba te la vérité. ezali eloko C'est ezalaki pourquoi solo nous pouvons na ntina na yango biso proclamer tokoki mpe ces vérités kotatola bibliques avec une telle bamosolo conviction. oyo na biblia wana toza Il na ne s'agit eliki ya pas nyonso de nous, il ezali s'agit te de ce que etali Dieu biso ezali a ti nde fait oyo likambo pour nzambe asalaki nous. mpo na biso Et je pense mpe nga nazali que nous kokanisa devons enfin comprendre ebongi na biso et tokoka prendre à kososola cœur etondima na ce qui mitema na importe biso réellement oyo ezali ya à Dieu à notre motuya égard. na Le nzambe mpona chemin de Dieu vers na ntina nous na biso nzela ya nzambe est une chose, et ya notre kotalela chemin biso vers ezali Dieu likambo mosusu mpe en nzela est na une biso autre. mpe kokende epai na nzambe Si eza Dieu mosusu n'était pas venu vers soki nous, nzambe aye nous kati na n'aurions biso jamais te pu biso venir à tolingaki lui. kokoka mpe koya Il epai fallait na ye juste te un pont ebongi ete dabord mpo moko qu'aucun kokoka homme kobwakama n'était capable. oyo Seul moto le oyo Seigneur de akokaki gloire kosala yango te seul a pu kanko nzambe ye accomplir moko oyo cela. ya nkembo nde akokisaki Et si makambo oyo nous approfondissons soki biso mpe maintenant la tokoti parole, na mozindo na makambo oyo par exemple dans l'évangile selon Jean, soki totali au sango malamu chapitre na 1, yohane na chapitre verset 1 1, na nous verset lisons 1 au tozali commencement kotanga était la ebandeli parole, ezalaki et la liloba parole était avec Dieu, liloba et ezalaki la na parole nzambe s'est mpe faite liloba yango chair. esalaki Lorsque nous lisons ekomaki cela, nsuni totanga il yango peut arriver okoki que nous kokoma passions ete à l'ordre du jour tokende sans y na réfléchir koloba wana davantage. biso tozali kokanisa te eloko moko Nous malamu ya devons malamu te simplement ebongi na biso kaka comprendre tokoka kososola ce qui s'est réellement passé. eloko nini Dans yango tout elekaki l'Ancien soki Testament, otali na kondimama ya okala depuis nyonso tu la promesse de uta Genèse oyo 3, ezalaki verset na 15, elaka ya genèse 3 na jusqu'à la verset 15 dernière, tina oyo dans ezali le ya prophète suka Malachie, totalaka na chapitre 3, mokanda ya verset 1, malachi chapitre 3 nous na trouvons verset ya yambo un grand nombre tozali de komona promesses qui devaient makambo toutes bilaka ebele nyonso te s'accomplir. ebongaki yango ekokisama La postérité de Dieu, oyo ezali mokitani na la nzambe semence de Dieu, oyo momboto na nzambe devait venir par ebongaki eya la femme eya pour na nzela na mwasi écraser le serpent mpona ete qui yango ye avait aniata motu na nyoka semé le malheur oyo dans le oyo jardin atiaki d'Éden mbeba pour nous na kuna apporter la bilanga na libération edena et nous mpona ete ya koka soustraire kosukela définitivement biso mpe à alongola la biso na libela morsure libela du serpent na oyo ezali pour nous koswa ya purifier nyoka oyo de nos péchés et mpona nous kolimbisa ramener biso na en masumu na communion biso mpe avec Dieu. azongisa biso na boyokani na nzambe C'est pourquoi na ntina tout na cela yango était nécessaire. Non nyonso wana seulement ezalaki la na parole, motuya le ezalaki kaka logos, liloba te ezalaki est kaka ici au liloba te commencement de la me qui yebe te est sorti au commencement de la oyo plénitude bimaki originelle de uta Dieu, na où ebandeli Seigneur na bozindo ya agissant, nzambe nyonso parlant, Yahvé, nzambe nde azalaki kosala kati s'est na fait makambo wana chair. ya C'est lui qui akomaki s'est fait mosuni chair. En lui, la akomaki parole motu fait chair. liloba ekomaki nsuni Autre parole qui faisait eloko référence à mosusu lui, ezalaki c'est kotalela ye fait chair et yango est mpe devenu par lui une ekomaki réalité divine kati na ici-bas bomoi na ye sur cette eloko terre. ezali kobika na se Comment oyo exprimer cela oyo avec l'aide biso de Dieu? tokoki Lisons koloba yango quelques ndenge passages nini bibliques na avant ngombo de na nzambe revenir totanga mwa à Matthieu makomi 28. nsima na biso tokozonga na Dans mokanda ya Matthieu Ésaïe 28 na chapitre mokanda 7, ya Esaïe chapitre 7 verset 14. na verset Ésaïe 14 chapitre 7, Esaïe chapitre 7 na verset verset 14 14.
C'est pourquoi atina le na yango Seigneur lui-même nkolo ye moko vous donnera ye un akopesa bino signe. elembo Voici, tala la Vierge oyo sera moseka enceinte ye akozwa zemi et enfantera mpe ye un fils akobota mwana mobali qu'elle nommera oyo Emmanuel. bakopesa nkombo Emmanuel. Dieu avec nous. yango C'était une elakisi ete promesse. nzambe Cette kati na promesse biso ezalaki s'est elaka accomplie en mpe elaka wana Jésus, ekokisami notre kati na Seigneur. yesu nkolo na On peut biso. le lire dans Tokoki l'évangile kotanga selon Luc yango et dans l'évangile na selon sango malamu Matthieu. ya Matayi. Ce qui est écrit ici Oyo a ekomami été confirmé. yango mpe ezali kokokisama Isaïe chapitre 9, Isaïe chapitre 9 versets 5 et 6. na verset 5 Car et 6 un enfant mpona ete mwana moko nous est né, ye un fils nous abotami est biso donné. mwana mobali apesami Et la biso domination mpe reposera bokonzi sur ekozala son épaule. na bamapeka On na ye l'appellera yango bakobenga ye conseiller, ye moto merveilleux, apesaka toli Dieu moto boyo ya puissant, malamu Père nzambe na nguya nyonso éternel, prince de la tata paix. na seko na Son seko règne mwana s'étendra mokonzi na et kimia la paix n'aura mpe pas de fin bokonzi na sur ye le trône de kokende mpe David ekozala na et suka pour te son royaume, ntina bokonzi oyo qu'il ya affermira david na bokonzi et na ye soutiendra ye par le droit akolendisama et na la oyo ezali sembo justice mpe na dès boyenge maintenant beni et pour kobanda sasa l'éternel. ekupe mpo na C'est seko na la seko ferveur ezali nde oyo du Seigneur des ya armées makasi qui accomplira ya cela. nkolo na biso nde Le zèle akokokisa du makambo Seigneur des oyo armées qui oyo accomplira cela. ezali Il y a eu de makasi na nombreuses nzambe na biso nde prophéties akokokisa dans yango les Écritures qui se ezalaki sont tous masakoli ebele réalisées na makomi dans yango la parole ekokisami faite na chair. liloba oyo ekomaki Toutes les soni paroles de Dieu oyo qui se maloba nyonso référaient à tu lui se ezalaki sont kotalela alors ye accomplies, yango devenant une ekokisami mpe réalité ekomaki eloko ya divine. solo euti epai na nzambe Nous devons ebongi na biso voir cela ainsi tokoka komona yango na pour pouvoir lolenge ensuite wana comprendre mpona ete tokoka kososola qu'à présent, à la fin du temps de la ete grâce, sasa ye mpe na suka na par ntango na ngolu l'Église, na nzela qui ya est lingomba le corps du oyo ezali Seigneur, nzoto na yesu chaque promesse qui nous a elaka été nyonso faite oyo mpe doit epesameli biso yango également trouver son ekokokisama accomplissement. Il n'y a ekokokisama pas d'autre issue. ezali na ndenge mosusu ya C'est kokende facile de kokende dire mosika te que ezali na pete l'épouse koloba yango doit ete être mwasi libala une épouse ye akokoma parole. oyo azali Il mwasi sera une épouse parole. Mais libala il ya ne nous liloba suffit pas de kasi simplement ezali le kaka biso te dire tozala ou kaka de na le kosuka yango proclamer, to tokoka voire kotatola même d'y yango croire. to tondima kaka Nous devons ebongi na biso l'attendre tozela et yango en faire mpe l'expérience tosala personnellement. libiki moko na moko L'Écriture qui nous a likomi été promise oyo doit elakemeli biso trouver son accomplissement, ebongi ete yango eza sa kokokisama na yango kati na confirmation. biso Amen. amen Donc l'écriture qui nous a été promise likomi doit oyo trouver son elaki accomplissement ezali elaka kati na divin et sa biso confirmation ebongi divine à ete travers yango nous. ekokokisama L'avons-nous compris? kouta na nzambe Tout kati comme na tout bomoi ce na qui a biso été dit par notre oyo Seigneur nyonso s'est tu nkolo accompli. na biso Il doit balobelaki en ye être yango de mpe même pour nous. ekokisami yango mpe kozala lolenge moko mpona biso Qui ne connaît pas le passage du prophète Nani Michée où ayebi il te est écrit que le Seigneur naîtrait et mokanda c'est ekomami na à mishi Bethléem. loba ete Je nkolo ne na ferai biso que lire akobotama na très betelem brièvement ce mpe passage nakotanga sans kaka na m'y mokuse attarder mpe davantage. wana Michée chapitre tokoumela 5, wana te na verset Michée 1. chapitre Michée 5 chapitre 5, verset 1. na verset Et ya toi, yambo Bethléem, mpe yo Ephrata, beteleheme bien que efrata tu sois la plus petite ata yo parmi les ozali villes mwa de oyo Juda, mboka c'est de moke toi kati na que bamboka sortira monene kasi na nzela na celui yo qui akobima sera oyo akozala le chef d'Israël, mokonzi na et israeli dont les origines wana remontent ebandeli na ye au temps ezali kouta na suka moko te na ancien, ntango au oyo jour vraimen de eleki la kuna nuit des temps. liboso oyo mokili ekoka Cela komonisama ne pouvait être yango aucune autre ville, ekokaki aucun kozala autre lieu. Cela eloko devait mosukai être mosusu te Bethléem, ye car ebongaki la kabotama bouche du na Seigneur beteleheme mpona l'avait ete ainsi déclaré. monoko na nkolo Tout esi ce etatolaki qui yango est écrit oyo nyonso ekomami s'accomplit littéralement yango et exactement ekokisamaki comme cela a été dit dans lokola la yango parole de ekolobamaki na Dieu. liloba na nzambe En ce qui concerne le na ministère du otala Seigneur, oyo ezali nous lisons mokumba nzambe apesaki dans le ye prophète Ésaïe, tozoloba na mokanda na au chapitre Ezaïe 35 na précisément, chapitre ce 35 qui wana allait se passer tokotala à Ésaïe, oyo nini ekokaki chapitre koleka 35, à Ezaïe partir du chapitre verset 35 3. kobanda na verset 3 Fortifiez les mains boko affaiblies et kolendisa maboko oyo elembi affermissez les mpe genoux chancelants. bolendisa Verset oyo 4. ezali Dites à ceux mabolongo qui ont ezali le na cœur bolema découragé, oyo bana bato bazali na prenez motema ya courage, ebukani bozwa ne makasi craignez rien. bobanga eloko Voici moko te votre tala Dieu. nzambe na bino amen
Voici votre Dieu. otala nzambe na Voici bino votre Dieu. otala nzambe na C'est bino na verset 4 lui-même qui ezali vient ye et moko vous azali koya apportera le pe ye salut. moko akopesa bino On ne lobiko pouvait pas être plus clair. ekoki lisusu kozala ndenge nini Les kozala Juifs, kotya poloba na pole lisusu permettez-moi de le yeba dire, ete bayuda botika ngai naloba na bango s'attendent bazalaki à ce kozela que le Messie kati nete soit mesi un homme akoka kozala semblable à David. moto moko lokola Un David homme moto moko exceptionnel oyo parmi azali le na peuple. kobika na ndenge mosusu kati na Selon le mabota témoignage des Écritures, otayelaka de litatoli na ces makomi Écritures, ya oyo le na bule Messie est le Seigneur mesi azali nkolo lui-même, ye moko révélé oyo sous la forme d'un amemonisami serviteur na en lolenge tant moko ya qu'homme pour le bien des hommes mosali dans une lokola chair moto humaine. mpona etaya Et c'est komonisama pourquoi bato na nzela na les nzoto Saintes Écritures na disent ntina aussi yango likomi la bule ezali par la koloba bouche du prophète na oyo Zacharie ezali que lorsque les na Juifs monoko ya verront alors le mosakoli Seigneur, sakoli ntango ete il bayuda y aura bakomona parmi eux nkolo un grand cri de détresse, kozala kati na de bango na lamentation. kolela Ce sera makasi des pleurs et des kozala kolela lamentations. bakoganga ya kolela makasi Je vous le lis ngai nakoki dans kotangela le bino yango prophète nakotalaka Zacharie na au mosakoli chapitre zakaria 12. na chapitre 12 Zacharie chapitre na 12, Zacharie chapitre verset 12 10. na verset 10 Oui, le verset 10 suffit. Zacharie 12, verset 10. Zacharie Zacharie 12, verset 12 na 10. verset 10 Alors je répandrai sur la alobi maison ete de ngai David et nakosopa sur les habitants na de ndako na Jérusalem David mpe na bato un oyo bavandi na esprit Yerusalemi de grâce. molimo moko ya ngolu L'esprit de grâce et de molimo na supplication, ngolu afin qu'ils na tina ete regardent bango vers bakoka celui kotalela qu'ils ont na nzela ya transpercé nini bango oyo batobolaki et qu'ils mpanzi pleurent bango sur lui comme balela on pleure sur un bakolela fils liboso na ye unique lokola bazali kolela mwana et oyo qu'ils kaka se ya moko lamentent amèrement sur akufi lui mpe comme on bango se lamente bakolela sur makasi liboso na ye lokola boko baza bato le mitungisama premier-né. na mwana Nous oyo ya ne nous liboso akufi attarderons pas ici yo sur tokoumela na esika oyo te cette pensée, mais na ce likanisi sont oyo encore les scribes tokoka qui n'ont kotala pas nanu reçu la baskribe révélation oyo par nanu l'esprit. bazwaki nanu Qui parmi emoniseli te nous na nzela a ya écouté molimo attentivement nani kati lorsque na nous biso avons ayokaki na lu kimia Isaïe nyonso chapitre ntango totangi 9, na verset mokanda 5 Esaïe chapitre et 9 na 6. verset 5 mpe Il ne 6 suffit pas de ezali kaka lire, te il kotanga faut aussi assimiler, elongi yo mpe okoka recevoir, accueillir et comprendre kokisa liloba ce que oyo l'on lit, okoka car un kososola enfant nini nous yo est né, ozali kotanga mpo un nete fils mwana moko nous est abotameli biso donné, mwana moko ya mobali et apesameli la biso domination mpe reposera sur son bokonzi épaule. ekozala likolo na Et mapeka ensuite, na il ye nous est dit, mpe na nsima qui elobelami na biso est cet enfant? mwana yango azali On lit nani alors dans oui na Isaïe 9, nsima verset 5, na Esaïe 9 na conseiller, verset 5 merveilleux, abi Dieu, mopesi toli nzambe puissant, Père, nzambe na ngwa éternel, nyonso prince de tata la oyo paix. na seko Et na à seko cela, nous mwana disons na Amen, mokonzi ya comme à kimia mpe toutes les biso autres tozali paroles de koloba Dieu. amen mpona Isaïe 35, lokola maloba nyonso les versets ya suivants. nzambe na Esaïe Isaïe 35 35, à partir du verset 5, otalelaka concernant le ministère du verset Seigneur. 5 otalelaka oyo Alors mokumba ye les azalaki na yeux ngokolo des na aveugles biso s'ouvriront, wana miso ya bato bakufa les oreilles des ekomonisama sourds bato bazalaki koyoka te s'éveilleront. bango bakoyoka Verset 6, alors le verset boiteux 6 bondira baoyo comme un bazali cerf kotambola et la maboko langue lelemba du bango muet poussera bakotelema des cris de joie. mpe ngongo Tout ya a bato donc balobaka te été dit avec ekosepela précision, mais nyonso ce qui tolobamaki nous na kimia importe ici ce nyonso soir, oyo c'est bien ezali na ceci. motuya na poko ezali Il boye ne suffit pas seulement ezali kaka de te ya savoir que les koyeba prophètes l'ont dit basakoli ainsi balobaki yango ou que boye Dieu l'a oyo déclaré nzambe par nde to leur atatolaki na nzela intermédiaire, na bango mais bien kasi que cela s'est réalisé. ozali monene La ete yango promesse, ekokisamaki l'annonce contenue dans elaka la parole mpe a ete ya coïncidé à nyonso ezalaki kati 100% na avec liloba son accomplissement yango ekokisamaki na effectif. mozindo nango nyonso Cela a yango coïncidé ekokisamaki à la perfection. mpe yango esalaki ete Quiconque ntako travaille dans kokóma le na secteur de bozambe l'imprimerie moto oyo nyonso asalaka na ce que imprimerie signifie l'expression ayebi à la oyo perfection. baza koloba nini Dans ce kotia cas, makambo la nyonso na précision doit bosembo être jusqu'au oyebi ete ebongi ete centième bosembo millimètre. ekoka Et kozala nous ata na pouvons mwa affirmer bamilimetre du nyonso fond du mpe cœur. biso toki koloba ngo Cela kouta na correspond mitema na à biso mobimba 100%. yango ezalaki kokoka Les na nyonso prédictions, oyo les nyonso annonces, ezalaki les prophéties, litatoli toutes les lisakoli descriptions oyo nyonso précises bapesaki parfaitement mpona nkolo na avec biso leur accomplissement yango nyonso mpe réel. ekokisamaki Et je tiens à ya souligner solo ici mpe awa nazali kobeta sete awa le Nouveau Testament ete n'a pas été kondima écrit simplement, n'a na pas ya été sika yango écrit simplement ekomaki pour kaka
s'accorder avec Bonete l'ancien. kokana na Non, oezali kondima pour na kala. le faire Eza ndenge wana te. s'accorder. Non, ces Non, pauvres eza ndenge wana te. pécheurs Ebe et ete masumu publicains nyonso tu qui l'ont bapublicain rédigé oyo bakomaki yango en savait tout aussi peu sur l'Ancien Testament bazalaki que nous koyeba tous ici présents ata assis moke te ou kokokana na debout. biso Ils ont sasa écrit hivi ce qu'ils avaient lelo vu, oyo entendu makambo et nyonso écrit. bayokaki mpe L'Ancien Testament, babikaki comme nous le lisons lokola encore biso dans toali l'Évangile selon kotanga Luc, yango mpe lelo na au chapitre mokanda 24, na Luke chapitre leur était 24 encore caché. yango makambo Ils ne savaient ebombamelaki bango absolument pas ce bango qui se bayebaki passait. te makambo C'est ezalaki alors koleka seulement que le ezalaki Seigneur kaka leur a ouvert ntango l'esprit, nkolo la afungolaki bango compréhension, le mayele sens, mpona ete bakoka pour koyeba qu'ils ndimbola comprennent bakoka la compréhension kososola pour les Écritures, pour oyo qu'ils comprennent ezali les Écritures. afungameli nyonso ya Puis il se makomi mit à leur mpe expliquer à banda partir bandaki de Moïse kopesa et de bango tous les prophètes ce qui venait de se ndimbola ya produire makambo wana et nyonso c'était ebandaki accompli. na moïse Donc, mpe na basakoli personne nyonso n'a eu balobaki besoin d'adapter quoi makambo que ce soit. ekoki Tout emonesa te correspondait moto akoki kotia et makanisi ce na à ye te 100%. oyebi ete makambo Heureux nyonso l'homme elobamaki qui yango peut ekokani rendre gloire à Dieu esengo dans na la moto akoki crainte kopesa et le nkembo na respect nzambe et na simplement dire kobanga Seigneur, mpe koloba ete tu nkolo es un Dieu yo ozali omniscient. nzambe moko azali Tu bisika as nyonso fait yo consigner oyebi à makambo l'avance nyonso mpe toute okomaki liboso l'histoire nyonso et ce qui devait makambo nyonso arriver ebongaki et s'est ekokokoma produit mpe yango conformément ezali à ton kokokisama dessein kokokama de na mwango salut. na yo ya Je lobiko voudrais lire nalingi deux kotanga passages de l'Épître aux Hébreux makumi mibale kuna na mokanda na ebelo afin de na ntina souligner ete tokoka kotia ce mokoloto qu'impliquait que notre Seigneur ete nkolo na devienne biso homme, ye akomaki mutu le Fils de Dieu. mwana na Puis nzambe lire également notre vocation tirée, notre appel tiré du mpe même kobenga na biso chapitre, Épître aux eutami mpe Hébreux, kaka na chapitre 10. esika wana na Nous mokanda commençons ici bayebelo au hébreu verset chapitre 5. 6 na verset 5 Épître aux Hébreux, chapitre 10 à partir du verset 5. mokanda ya Et c'est pourquoi hébreu il chapitre 10 na dit partir ya verset 5 aussi lors de son yango te entrée dans le elobandaki monde, ntango ye tu akotaki n'as na pas voulu mokili de sacrifice yo et olingaki bapesa d'offrande, kaka bambeka mais te tu m'as kasi yo formé osalelaki un ngai corps. nzoto moko Verset amen 6. mpe Tu verset 6 n'as pris aucun plaisir yo aux osepelaki ata moke holocaustes te et aux na oyo sacrifices ezali pour bambeka le péché. Verset 7. mpona Alors masumu j'ai dit, mpe ngai nazali voici, koloba je viens, tala il ete est ngai écrit de nazali moi koya mpe dans ekomami na le ntina na ngai rouleau na oyo ezali du mokanda livre oyo pour na buku faire monene ta oyo ete volonté, ngai naye ô mpo Dieu. nasala mokano no nzambe Au verset 8, na alors verset qu'au 8 début il dit, tu n'as pas voulu de sacrifice, yo olingaki de oyo ezali vœux, bambeka ni te d'offrande to de te makabo te nourriture, oyo ezali biloko na mokili oyo d'offrande de nourriture, ni to bilei ya mokili d'holocauste, oyo ni to d'offrande pour le kopesa péché. Et bambeka tu mpona n'y as masumu pas pris plaisir, yosepelaki nango bien ata que ces moke te sacrifices soient pourtant offerts conformément à la loi. nzambe Mais Seigneur, alingaki ete nzoka il makambo poursuit nyonso ensuite, ezala voici je kokokana viens pour na accomplir oyo ta volonté. ezali Il abroge mobeko la tala première ete na ye partie mpona na pour kokokisa établir la mokano na yo seconde ya comme alongoli makambo oyo na valable. kala mpe asali ya mibale nde ezwa Et c'est en esika vertu de cette volonté na ntina ya que nous mokano wana sommes na posa na ye sanctifiés biso nde une fois tobungisami pour na mbala toutes moko par l'offrande na du nzela corps ya likabo de ya Jésus-Christ. yesu kristo Quelle parole oyo merveilleuse! ezali loba moko ya Il n'y motuya avait aucun homme, ezalaki ta na motu aucun moko te prophète, ata mosakoli moko te fût-ce celui en qui l'on n'aurait rien na pu nzela na ye reprocher, tokokaki qui eût kopemela été eloko capable moko te oyo azalaki na d'accomplir makoki parfaitement mpo la akokokisa volonté de Dieu. oyo ezali Tout mokano na homme, nzambe en motu effet, nyonso comme nous l'avons déjà lokola dit, biso tolobi est yango venu au aye monde na mokili chargé oyo de la wana même deja azali deja na mokumba mokumba oyo ezali Il kokweyisa fallait ye maintenant qu'un homme ebongaki ete vienne motu moko akoka qui koya dise, mpe akoka il est koloba écrit de moi dans le rouleau du ekomami livre, na oyo je etali nga na viens, kati ô na Dieu, buku pour na ye oyo faire nzambe ta mpona ete ngai volonté. nakoka kosala Dans mokano na l'Ancien yo Testament, wana soki otalami na beaucoup ont kondima ya tenté de se makila conformer ya à la kala volonté bato de baza Dieu, kosala makasi bakoka kosala ont offert des sacrifices, posa ya nzambe bapesi bambeka ya ndenge na ndenge des sacrifices, bapesi bambeka na ndenge na bango l'expiation des
holocaustes, yakolongola des masumu sacrifices de soki paix, ya qu'on lise tous les sacrifices bambeka dans le nyonso to ya Lévitique. kimia to nyonso ekomami na Ils mokanda étaient ya nombreux. Lévitique bazalaki ebele. Puis, tout à la fin, Mpe le na Seigneur suka dit, nkolo je alobi n'ai pris aucun plaisir aux holocaustes et aux sacrifices nasepelaki pour le na péché, ni aux bambeka na sacrifices bango nyonso wana d'expiation. te Et c'est alors oyo nyonso que le bazali Rédempteur kopesa intervient. na ntina wana Notre mena Seigneur, l'agneau de mosikoli ye Dieu, moko et ayaki dit, azali mwana voici na je viens mpate pour faire ta abeti volonté. ngai na ye mpo na La kokokisa volonté de mokano Dieu na yo était oyo ezalaki mokano na que tous nzambe les hommes soient ete bato aidés, nyonso to que tous basungama soient sauvés mpe et que bango tous nyonso parviennent à la babikisama connaissance de mpe la bango nyonso vérité. to bakoka koyeba oyo ezali bosolo. Et notre Seigneur, dans son incarnation, mpe nkolo avait na pour mission bomoto na non ye seulement d'être Dieu, ye azalaki révélé kaka na sous une forme mission ya humaine, kozala mais nzambe aussi en tant que etamonanaki fils lokola motu de l'homme, me des lokola fils de Dieu, mwana na d'être moto obéissant ici-bas jusqu'à azala la oyo mort azalaki na sur la croix, botosi ntina d'accomplir la kufa na volonté de ye Dieu à na 100%, ekulusu sans kakokisa réserve. Pour ainsi que mokolo cela na s'est passé. nzambe Et pour ata cela, nous akotika sommes eloko moko te reconnaissants na envers ntina Dieu. yango tozali C'est ce qui est kozongisa écrit matondi ici. na nzambe lokola Verset 10, ekomami awa Hébreux 10. Et c'est na en Hébreux vertu 10 de cette volonté ezalaki nde na que ntina nous ya sommes mokano wana sanctifiés biso une fois pour tobulisami na toutes mbala par moko l'offrande du na corps de nzela ya Jésus-Christ. likabo oyo ya Réjouissez-vous nzoto na donc yesu de kristu cela. bokoka La kosepelaka na rédemption ntina na yango lisiko est bel et bien accomplie. Il yango suffit simplement ekokisami ebongi kaka d'accepter ce que yo Dieu a ondima déjà kaka oyo accompli. nzambe asi akokisi C'est accompli. yango ekokisami C'est fait. Dans yango l'Ancien eza Testament, il est eloko écrit, ekokisami je t'ai nakondima na kati racheté, alobi ete ngai nasombi je yo t'ai appelé par ngai ton nom, moko nabengi tu yo es na à nkombo moi. na yo yo ozali oyo Mais ya dans le ngai Nouveau Testament, nous kasi pouvons nakondima na sika l'affirmer avec tokoki une certitude kotatola encore yango plus na grande. oyo ezali na elikio ya Golgotha makasi est bel et bien une réalité divine et ainsi nous pouvons accueillir le Seigneur na ntina yango lisiko na biso vraimen comme ezali rédempteur ya solo par ete la tondima nkolo foi. lokola mosikoli na biso Puis na nous nzela ya exclamer avec kondima Paul, mpe tokoloba Christ elongo na paul est ma vie kristo et ye nde mourir azali bomoi na est ngai mon gain. mpe kokufa On mpo nous na ngai parle ezali ici de eloko la moko ya volonté de malamu Dieu abazolobela ngai na ntina notre mokano na Seigneur nzambe et ya nkolo na Rédempteur biso mpe a mosikoli na accompli. biso ye Au akokisaki verset 36 et na verset 37, 36 na 37 nous sommes exhortés abazolendisa à biso accomplir la volonté tokoka de Dieu. kokokisa mokano na nzambe Hébreux 10, kotalelaka hébreu verset chapitre 36 10 na verset et 36 37. mpe na 37 Car il vous faut poni de la ete persévérance ebongi ete bozala na afin elikya qu'après na avoir ntina ete accompli nsima la na bino volonté de bokokisi Dieu, mokano na vous nzambe obteniez bino bokoka le kozwa bien promis. oyo Car ezali il ne makambo reste oyo plus qu'un peu de temps, nzambe alaki biso très mpona peu de etikali temps, kaka mwa ntango puis moke viendra mpe celui oyo qui doit akoya venir oyo et abengami qui ye ne aya tardera ye pas. akowumela te Nous constatons biso ezali komona qu'avant ete le retour du liboso ya boye ya Seigneur, yesu par l'Église du Dieu vivant, lingomba la ya volonté nzambe na de bomoi Dieu doit encore s'accomplir sur terre, encore une fois, mokano na comme elle nzambe s'accomplit au ekokokisama na se ciel. oyo lokola yango Compris que ezali ta volonté soit kokokisama na faite lola comme au ciel, mo aussi ete sur la terre. mokano na ye Mais kuna na ils ne likolo connaissent ezosalama pas mpe la volonté de kosalama Dieu. na se Ils bato sont en quelque bayebi sorte te mokano na liés nzambe te à des religions, bango à des batikali traditions, et n'ont pas bamangomba na encore fait bango na ndenge ya l'expérience bokoko de na Dieu bango d'une me bango bazali manière kosala libiki na nzambe personnelle. te na lolenge ya motu D'où na motu l'importance oyo yango de la nde ezali ya proclamation motuya de ezali l'évangile ete afin bateya sango que les malamu hommes soient ete amenés bato à une nyonso tu relation bazala na personnelle bozongami avec Dieu, na boyokani na qu'ils nzambe vivent leur mpe conversion bakoka kobika personnelle, mbongwana qu'ils na fassent bango moko na l'expérience moko d'un bakoka renouveau kosala et d'une nouvelle oyo naissance libiki pour ya ainsi être en kobongwana communion ya avec kobotama Dieu. na sika mpona ete Il y bazala a na ensuite une boyokami autre na parole nzambe mpe dans liloba mosusu l'évangile selon Jean ezali kotalelaka na au mokanda ya chapitre 4 sango malamu ya où Jean il est Jean question de la chapitre 4 nourriture. wana ezosola biso na ntina ya Et Jésus bilei dit mpe yesu en alobi Jean 4, na mokanda ya yohane 4 ya mine 34, na verset 34 ma nourriture, Jean 4, bilei verset na 34, ngai ma nourriture, bilei na ngai c'est que je fasse la ebongi volonté ete de ngai celui nasala mokano qui ya oyo m'a envoyé atindi ngai et que j'accomplisse mpe ngai son nakoka œuvre. kokokisa mosala na ye Si nous prenons également en compte la parole soki de Matthieu tozotalela 4, verset liloba 4, ya l'homme ne Matthieu vit 4 pas seulement verset de 4 pain, moto akobika mais kaka de na kwanga te toute parole kasi na liloba qui sort nyonso de la bouche de ezali Dieu. kobima kouta na liloba na Cela ne nzambe doit pas rester
rester au stade de la simple yango réflexion. bongo te La ezala kaka na parole de kokanisa Dieu makanisi ya doit bato devenir liloba une na nzambe réalité dans ebongo ete notre vie. koma eloko Car ezali c'est ainsi que kobika cela na s'est bomoi passé na dans biso la vie yango de nde notre elobaki Seigneur et esalamaki na Sauveur bomoi et ya nkolo Rédempteur. na biso Ma nourriture, lisikoli na verset 34 biso Jean 4, c'est de faire la bilei volonté na de ngai celui ezali te qui nakokisa m'a mosala envoyé mokano ya et moto oyo atindi ngai d'accomplir son œuvre. mpe ngai nakokisa Dans mosala le na ye chapitre 7 de na l'évangile chapitre 7 selon ya sango Jean, malamu ya Jean Jean 7, verset 16. na Jean Jean 7 verset 7, 16 verset Jean 16. 7 na Jésus lui verset 16 répondit, yesu ayebisi bango bo mon enseignement ne bilei vient elakisi na pas ngai de moi, euti epai na mais ngai de te celui kasi qui na m'a oyo envoyé. Verset atindi 17. ngai na Si verset quelqu'un 17 veut soki faire moto alingi sa kosala oyo volonté, ezali mokano il na ye saura ye si akoyeba cet enseignement vient de Dieu soki ou si je elakisi euti parle epai na de nzambe soki to te moi-même. naza kosolola na oyo etali ngai moko Ce qui est écrit ici oyo reste ekomami valable. yango ezali Aujourd'hui na ntina encore, lelo seuls ceux lisusu qui sont sincèrement ezali kaka disposés baoyo de tout leur bazali na cœur bosembo à faire la volonté de na Dieu motema et na non pas bango simplement à bakoka devenir kosala religieux, mokano na nzambe peut-être ezali par kaka te crainte que les kobika choses ne se lokola na détériorent un ntango jour tozali kobanga ou to ne likambo tombent moko complètement ekweli yo à l'eau. to te ozomona mokolo mosusu ete makambo nyonso ekei na mbeba Mais il s'agit ici de kasi personnes ezali qui awa ont fait na l'expérience de bato oyo Dieu, qui basali ont mis libiki de na l'ordre nzambe dans leur vie bazali avec kotia lui boyengi et mpe dans na la nzoto na mesure bango du possible avec mpe les autres et koluka qui ndenge ya n'ont plus kobika qu'un seul malamu na désir, être bamisusu trouvés dans mpe la bazali parfaite volonté kosepela de na Dieu. nzambe Et balingi ce baza sont na mokano celles à qui oyo Dieu vraimen ya révélera nzambe ezali nde bango nde nzambe akomimonisa Et ce sont celles à qui Dieu révélera ezali nde si bato ce qui oyo a nzambe été akomimonisa enseigné vient de Dieu soki ou non. makambo Un nyonso homme oyo doit tu établir le lien bazali avec kotia la ye parole uti na à nzambe to partir te de l'esprit moto qui ebongi a ete aza na inspiré et boyokani dicté na cette parole. nzambe Et ça, na c'est le nzela ya molimo oyo Saint-Esprit. etatoli liloba Ainsi, oyo aucun homme ne wana peut ezali enseigner molimo à santo un autre les ezali commandements nde moto mentionnés moko te akoki koteya précédemment, moninga na ye les écrits lokola dans yango l'Ancien ekomami et le Nouveau Testament. na Ils kondima na seront kala tous mpe ya enseignés par sika Dieu. nyonso tu bango bakoteyama Qui, kouti epai na lorsque nous nzambe sommes assis ntango biso dans une telle tovandi salle, na la katikati première na question lingomba ya boye qui se ezali pose oyo à moto ceux na qui liboso ezali viennent na pour la baoyo première bazali fois, koya c'est mpona mbala pour la liboso première fois est yango pourquoi ezali encore un nouveau courant, pourquoi mpona nini pas les communautés religieuses nzela traditionnelles ou mosusu les to te communautés mangomba chrétiennes, mosusu dites oyo ya chrétiennes. kala te Il faut ezala simplement makambo moko bakomona le dire lokola ya clairement sika sans porter de biso jugement. tongi koloba na bango wana tozali kotiola ata Dieu moko te fait sur terre ce nzambe qu'il veut. azali kosala oyo ye Seuls alingi ceux qui écoutent sa voix mpe baoyo nyonso forment en quelque bazali sorte le troupeau koyoka mongongo na de son ye pâturage, bango nde car bazali na c'est ainsi qu'il a katikati dit, mes ya brebis bampate na ye écoutent lokola ma alobaki voix. ete bampate na Et ngai Dieu bayokaka n'habite pas mongongo dans des na temples ngai construits de main nzambe d'homme. avandaka te na Il bandako oyo habite bato dans le basali cœur kasi azali de kovanda na ceux mitema qui lui na ont baoyo nyonso donné tu leur bapesi cœur. mitema Il na s'agit de bango pouvoir ezali ete kokoka koyeba proclamer la parole de kotatola Dieu liloba na dans nzambe sa forme na et lolenge na selon yango ya ebandeli son esprit d'origine, na ndenge sans molimo condition apesaki yango ni na réserve. ebandeli wana Et si koboya te nous, eloko moko ti et si nous affirmons mpe aujourd'hui biso ici soki que tokoloba ngo cela n'est lelo oyo justement pas possible partout et dans yango toutes ezali les communautés religieuses, mpasi alors na bamongomba misusu vous, oyo mesdames et messieurs et chers bamiza amis, nous binzambi nyonso bandeko na nga mibali croirons mpe tout simplement basi du fond du cœur tokoki que kondima ce kouta na n'est pas mitema na biso possible. nyonso ete Imaginez, ezali mpasi j'avais la possibilité de prendre la parole dans une communauté tala ete religieuse. mikolo mosusu basengaki nga De nakoka cette koteya vie, na et kati que ya je lingomba disais moko et prêchais ce qui est prêché mpe nga et dit azalaki ici, koteya oyo ce ne ezali serait koloba na qu'une awa fois et jamais plus, bato à moins que bango je ne balobi me na trompe. ngai ke boya lisusu te Puisse-t-il vraiment en être ainsi? Que tika Dieu ete ouvre yango encore kozala des boye portes. J'y crois même. nzambe J'y afungola crois encore même. Seulement, bikuke mpe nga na ce ndimi yango ne seront pas toutes les dénominations dans ekozala leur mangomba nyonso ensemble, te mais na des lulongi individus seront appelés à savoir ceux mangomba na bango qui kasi sont nzambe prêts akobenga à bato oyo écouter bazali ce kuna que oyo l'Esprit bango babengami dit mpona koyoka oyo nini molimo ezali koloba na mangomba Nous arrivons à la fin biso tokomi na suka de cet évangile selon Matthieu, na oyo qui sango a non malamu na seulement commencé mokanda de na Matthieu manière
magnifique par le récit de la résurrection de notre Seigneur, mais qui se termine tout simplement aussi de manière magnifique et qui n'est pas encore achevé à ce jour. Le mandat missionnaire tel qu'il est écrit ici est toujours d'actualité. Je relis Matthieu 28 à partir du verset 16. Matthieu 28, verset 16. Les 11 disciples se rendirent en Galilée, sur la montagne où Jésus leur avait donné rendez-vous. Et lorsqu'ils l'aperçurent, ils se prosternèrent devant lui, mais certains avaient des doutes. Alors Jésus s'approcha et leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Oh, quelle parole merveilleuse. La mort et l'enfer ont été vaincus. Nous pourrions lire dans l'épître aux Hébreux qu'il a anéanti celui qui détenait jusqu'alors le pouvoir de la mort. Hébreux 2, verset 14. Et qu'il a mis en lumière une nature et une vie impérissable. Je fais partie de ces évangélistes qui n'aiment pas du tout que l'on parle du pouvoir de Satan. Beaucoup ne cessent de dire à propos de Satan, Satan a fait ceci, Satan a fait cela. Dans Satan n'a pas fait grand-chose. Ce qui a été fait, c'est probablement nous-mêmes qui l'avons fait. Mais on s'agarde de s'en sur Satan. Laissez-le donc tranquille. Ne vous occupez pas de lui, ne mentionnez même pas. Et quand une tentation survient avec l'aide et la force de Dieu, nous voulons la surmonter. Et si la situation devient vraiment grave, nous dirons, Satan, retire-toi de ma présence. Mais que nous tournions vers le Seigneur, et nous nous occupions que nous fixions notre regard sur lui, que nous lui fassions confiance, non pas en la puissance de Satan qui est vaincu, mais en la puissance, en la toute-puissance de Dieu, par laquelle Satan, la mort, l'enfer et le diable ont été vaincus et surmontés. Et cela est pourtant devenu évident lors de la résurrection. Et vous vivrez aussi. Le Seigneur a dit à Jean, celui de Patmos, j'ai les clés de la mort et de l'enfer. Nourrissons donc cette foi avec le message de victoire de Golgotha, avec ce message glorieux que Jean a si bien résumé. La foi est la victoire qui a vaincu le monde. Non pas qu'il le vaincra, mais qu'il l'a vaincu. Afin que nous regardions vers le vainqueur, pour que nous devenions nous aussi les vainqueurs par lui. Afin que nous regardions vers le vainqueur, pour que nous puissions nous aussi faire partie de la multitude des vainqueurs. Afin que nous voyions simplement les choses divines sous un jour vraiment positif et que nous rendions gloire à Dieu ainsi. Or, si notre Seigneur dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Où sont donc, où qu'en est-il alors de toutes ces puissances des ténèbres? Dois-je vous le lire? Elles ont été vaincues sur la croix, exposées publiquement, piloriées et rien. Et Dieu a triomphé d'elle en Christ. J'espère le trouver. Je n'avais pas du tout pensé que tous ces passages seraient nécessaires. Colossiens, chapitre 2. Colossiens, chapitre 2, du verset 13. Vous aussi, Colossiens 2, verset 13, qui étiez morts à cause de vos transgressions et de l'incirconcision de votre chair,
kozangaka kokatama Dieu ngenge na vous a motema na rendu bino. vivant avec Nzambe lui azongisi bino bomoi ya bomoi en nous na nzela na ye. pardonnant par sa Wana grâce alimbisi biso na toutes nzela na nos ngolu. Na oyo transgressions. ezali kokweya na biso nyonso. Allez, dites tous s'il vous plaît, Amen à cela. C'est bien Amen. la parole de Toloba Dieu. biso nyonso Dieu amen. a pardonné Oyo toutes ezali nos liloba na transgressions. Nzambe. Nzambe Donnez-lui alimbisi donc makambo raison. nyonso. Croyons Ebongi que c'est topesa ainsi ye et cela iyo nous na sera ye. accordé. Tondima yango mpe yango Verset ekopesanela 14. biso na verset En 14. effaçant Wana ye et en alongolaki supprimant l'acte alimisi nyonso d'accusation tu qui oyo mokambi pesait contre ezalaki nous kokweyisa par biso ses ezalaki commandements kosambisa biso et na qui nzela mabe constituait mibeko un na ye obstacle oyo à ezalaki notre salut libaku en na le oyo ezali clouant lobiko na à biso la ye croix. abakaki yango kuna na ekulusu. Amen. Et quand l'a-t-il cloué à la croix? Ntango nini ye Et dans quel abakaki yango but? na Verset ekulusu 15. na Après verset avoir 15 ainsi nsima na ye complètement désarmé wana ye les abotoli bango puissances nyonso to et les ezalaki bebundeli na bango autorités, bokonzi il na les bango a nyonso exposées tu publiquement ye et a triomphé d'elles alongisaki en bango lui. liboso na bato nyonso mpe alongaki katikati na bango. C'est ce qui est écrit Yango nde yango ekomami dans le chapitre 2 de l'Épître aux Colossiens. na Et c'est ce que Colossiens nous croyons de chapitre tout 2 notre cœur, yango biso car c'est ce ezali qui est écrit kondima na ainsi dans la mitema parole de na Dieu. biso parce que ezali Faut liloba na nous dire Amen Nzambe. à cela. Tokoki koloba amen na Après ntina na avoir yango vaincu toutes les puissances, pas nsima seulement na ye certaines, kolonga mais toutes les puissances. banguya La nyonso mort, le bokonzi diable, nyonso toutes les kufa puissances. Verset za 15, bomi après avoir ainsi banguya complètement nyonso tu ye désarmé les alongaki yango puissances et les autorités. abotolaki bango bundeli Ce n'est nyonso pas tu une capitulation partielle, ezali négociée to quelque part sous akonegosie to forme loko moko ya d'accord solo à ya boyokani l'amiable, moko ezali te puis lisusu te mais une capitulation totale Yebe et te complète des elonga puissances nyonso des tu ténèbres et une victoire parfaite et totale de esalamaki notre Dieu likolo ya en milimo nyonso Jésus-Christ mpe ya notre molili na Seigneur. nzela ya C'est nkolo ce na qui s'est biso passé sur la yesu croix kristu à nkolo na Golgotha. biso yango nde Et mosala l'homme asalaki kuna na qui peut croire golgota na cela, ekulusu le recevoir esengo na moto akoki en kondima faire yango l'expérience mpe ako personnellement. akoesala Remercier libiki Dieu pour na cela. nzambe Heureusement que tu peux kozongisaka remercier matondi Dieu na pour cela. ntina na Au yango moment même où na nous ntango wana croyons biso ainsi ozali kondima conformément ndenge aux wana Écritures, le okokisaka diable na nous likomi évitera, car nzambe alors nous akokima sommes le mosika na témoignage biso vivant de mpe Dieu biso komi et de ce qui litatoli s'est ya solo passé na à nzambe Golgotha. na makambo oyo nyonso elekaki Avez-vous na compris? golgota bososoli yango Ça, c'est la foi. oyo ezali kondima Ça, c'est cette foi-là qui est aussi la victoire oyo ezali que Dieu kondima nous oyo a déjà ezali donnée. elongo Encore nzambe asi un apesi dernier biso verset de kotanga Matthieu, lisusu de Matthieu kotanga 28, ya 6 na Matthieu peut-être en lien 28 mpe wana na avec boyokani le verset déjà na lu. matangi oyo tosi totangi Matthieu Matthieu 28 donc le verset 18 maintenant. Matthieu 28 na De verset Matthieu. 18 Tout pouvoir m'a été donné dans le bokonzi ciel et nyonso sur la epesi terre. ngai Verset na 19. lola mpe na se Allez donc, faites de toutes les bokende nations bosala na mes bamboka nyonso disciples. bazala Baptisez-les bayekoli na au nom ngai du Père, du Fils et batia bango na du nkombo ya tata mwana mpe molimo Saint-Esprit. santu Et na verset 20 mpe enseignez-leur lakisa à bango observer bakoka tout ce kobatela que je oyo vous ai nyonso ngai prescrit. nakomeli bino Et sachez bien, boyeba malamu je suis avec vous ngai tous nazali les na bino jours mikolo nyonso jusqu'à la fin des ti temps. na ntango Alléluia. na suka Loué et alleluya exalté soit le nom lokumu du mpe Seigneur. esanzolama na Quelle nkombo na nkolo puissance nguya et ya quelle ndenge nini autorité monene mpe divine se bokonzi nini euti cache epai na derrière le ebombami mandat na missionnaire motindami que oyo nous ya accomplissons nzambe encore aujourd'hui. nkombo nzambe apesi Il ne biso s'agit toali pas ici kokokisa lelo oyo de ce dont un homme serait capable ezali te ou mwa apte leloko oyo moto moko akoki kosala na à faire. Il makasi na s'agit ye ici awa ndenge en wana te union avec na Jésus-Christ kozalaka na lui-même, boyokani le na yesu crucifié, kristo oyo d'annoncer azalaki au monde entier babakisami na l'évangile de ekulusu celui-là, kolakisa le crucifié bato et le ressuscité, sango malamu ya de oyo proclamer akufaki haut mpe et asekwi fort mpe au kotatola monde na mokili entier mobimba qu'un grand jour de ete mokolo moko réconciliation monene ya entre koyokisama Dieu ya et koyokana l'humanité ya a nzambe na eu mokili na lieu ye sur la yango croix ezalaki à kokisamaki kuna na Golgotha et ekulusu que na nous golgota pouvons epe sasa crier iki avec tokoki une koganga pleine conviction. na elikya nyonso Laissez-vous réconcilier botika boko ya avec koyokana na Dieu. nzambe 2 Corinthiens 5, verset 20. kotelaka 2 Car Corinthiens 5 na tout verset 20 pouvoir mpona dans ete les cieux et sur la bokonzi nyonso terre eza na lui lola a mpe na été se donné à epesamelaki lui. ye epesamelaki kaka na ye
le ressuscité. oyo azali Il moseku a envoyé ses mpe ye atindaki jusqu'à basali ce na ye jour, ti lelo ses oyo messagers, oyo avec ezali cette puissance et bapalisi cette sango na autorité ye divine, na nguya pour wana na proclamer bokonzi son wana glorieux mpona kotatola évangile. sango malamu ne oyo ya monene Et nous croyons que le ressuscité oyo tondimi oyo asekwaki confirme encore ye azali aujourd'hui lisusu son lelo évangile kokokisa auprès lelo de liloba na ceux ye qui na y baoyo nyonso croient to de tout leur bazali cœur. kondima yango na motema na bango Je sais mobimba que nandimi nous avons aujourd'hui parmi nous tozali des kati cas na biso difficiles, makambo so des eleki maladies, eza mpe des pasi détresses de toutes sortes, kobela to que ce soit dans komekama ya ndenge na l'âme, ndenge ezala na dans elimo l'esprit ezala na ou molimo dans le corps. to na nzoto Mes chers amis, kasi bandeko na nga balingami rendons aujourd'hui honneur au Seigneur tozomisaka matondi par elo epai la na foi, nkolo na nzela ya kondima en disant koloba simplement ete kaka oui iyo du fond du cœur kuta na à motema ce na que ngai Dieu a accompli ete en nzambe Christ akokisi sur la kati na croix kristo kuna na à ekulusu Golgotha. kuna na golgota Il a racheté nos ye vies de la asombaki perdition. bomoi na Il biso nous na oyo a ezali na kufa couronné de grâce et atondisi de biso na ngolu na ye mpe miséricorde. na mawa na ye Il guérit où il a guéri ye toutes asi nos abikisa infirmités. oyo Il nyonso a ezali bapasi na pardonné biso nyonso toute faute et tout péché. alimbisa oyo nyonso ezali Psaume masumu na 103, biso verset 3 psalme à 4. 103 na verset Il ne 3 nous à reste 4 qu'une chose à faire, etikali c'est kaka de eloko moko l'accueillir, ezali kaka toyamba ye l'accepter mpe et tondima le ye remercier mpe de tozongisaka tout cœur matondi pour cela. na mitema na biso Matthieu mobimba mpo na 28 biso na Matthieu est 28 un chapitre magnifique. ezali oyo ezali Le chapitre moko ya ressuscité malamu komona ete ye est venu asekwi ici à la rencontre des hommes. mosekwi ye aye kokutana Je na veux bato me permettre de le oyo souligner encore une nakoki fois kobeta sete na pour yango conclure. lisusu mpona kosukisa Accueillez-le et acceptez-le. Je boyamba ye vous en prie aujourd'hui azali encore. kobilomba Il bino vient à ta lelo lisusu rencontre lelo et à la azali mienne. koya kokutana na Comme nous yo l'avons mpe lu na ici ngai dans la parole de Dieu, totangi awa na bokoloba na verset 9, et nzambe na voici verset Jésus, 9 et voici que Jésus tala ete vint yesu à leur aye rencontre kokutana na bango en disant, mpe alobi je vous salue. ngai Il napesi yo ne fait mbote aucun reproche. ye Il apema ne vient apesi pas pour blâmer. apema moko ete Il n'est pas pamela un moko ezali pharisien te qui dirait ye azali celui-ci pharisien a ta fait ceci kokoloba ou ete cela. oyo asalaki boye to Il asali vient boye ye aye pour pardonner, mpo na kolimbisa pour accorder la grâce, mpo na kopesa ngolu pour offrir le salut. mpo na kopesa Il vient en tant kopesa que biso celui likabo ya lobiko qu'il est venu être, à savoir lokola notre oyo ayaki Rédempteur, lokola liseko na par biso qui nous avons na été nzela na ye réconciliés biso avec tozwi Dieu boyokani na pour nzambe toute faute et tout mpona mabeba na péché ont biso été nyonso masumu na biso effacés nyonso sur la mpe croix yango à Golgotha. elongwamaki kuna na Lorsque notre ekulusu ya Seigneur golgota y a versé son ntango sang nkolo na biso précieux asopaki et makila na ye saint oyo ya en tant bule qu'agneau de Dieu. mpe ya bosantu lokola mwana Il na vient mpate na à nzambe ta rencontre. N'attends pas de notre Seigneur qu'il soit comme les hommes. Les ye hommes azali koya font akokutana des na biso reproches, bato bayaka évoquent ceci ou kopamelaka cela. baninga o osalaki boye to boye Notre Seigneur nous salue. nkolo na biso ye ayaka Il apesi yo dit, mbote je alobi vous salue. napesi bino Alors ils mbote s'approchèrent de lui, verset pesi bango 9, bapusanaki lui pembeni na ye embrassèrent les pieds et se mpe prosternèrent bapopaki devant batambe lui na en ye mpe l'adorant. Il ne nous ngunzamaki reste liboso plus na ye à bafukami toi mpe et à babandi moi konetola qu'à yo les etikali mpe biso kati na craindre, ngai mpe yo tozala na kobanga ye à fléchir le genou devant lui tokitisa et mabolongo à na le biso remercier liboso de na tout ye mpe cœur kopesa ye d'être matondi à na lui demander, kouta na Seigneur, motema na biso mobimba qu'est-ce mpe qui koloba t'a ete nkolo poussé à eloko faire nini tout cela etindaki pour osala moi nyonso wana et mpo à na ngai cause de moi? mpe na ntina Seigneur, na ngai qu'as-tu vu à moi oyo pour eloko nini yo penser omonaki à na kati na moi? nga mpona ete yokanisa ngai Et à cet instant même, na les ntango wana larmes meme nous montent aux yeux. yeba ete meme Le bapinzoli ekobima repentir biso na et miso yeba ete oui, la repentance s'installe. oyo mbongwana yango Nous ekota venons vers le Seigneur et lui biso disons, tozali koya pardonne-moi, epai na aie pitié nzambe de tolobi moi, ete nkolo pécheur, oyo et yokela ngai mawa accueille-moi, nazali muta accepte-moi masumu comme ndima ngai ton bien. lokola oyo Ta eloko no ya propriété. Aujourd'hui motuya encore, oyo la ya magnifique yo annonce de mpe l'évangile lelo de ete sango Jésus-Christ malamu oyo ya retentit yesu kristo yango comme il y ezali a près koteyama de lokola 2000 ans. yango elekaki Et nous aussi, bambula nous pouvons ebele ya aujourd'hui 2000 ans faire eleki l'expérience lelo mpe de biso cette tokoki kosala rencontre libiki avec na lui, kokutana na oyo na ye le oyo ressuscité. azali mosekwi Crois-le. ndima yango
Crois-le. ndima Il yango vient à la rencontre de yazali ceux koya qui se sont mis kokutana en route baoyo nyonso pour le bazali chercher et le kotambola trouver. mpona Il vient koluka ye mpe déjà bamona ye à leur ye azali koya mpona rencontre. kutana mpe na Si bino nous sommes ici soki aujourd'hui biso tozali awa pour le lelo trouver, mpona alors komona nous ye pouvons être sûrs biso tondimi qu'il ete to vient à aneliki ete ye notre aye mpe rencontre. kokutana na biso amen Accueille et accepte cela ndima de manière yango tout à fait na personnelle. lolenge moko ete likambo Et etali dis, kaka yo moko Seigneur, elobi ete je nkolo crois nandimi que tu es mort ete yo pour okufaki moi mpona ngai sur la croix kuna na à ekulusu Golgotha. kuna na Je golgota crois nandimi que Dieu était en Christ, ete nzambe azalaki qu'il kati a na réconcilié krist avec lui-même le mpe monde azalaki na boyokani na ye moko na mokili koyokanisa ye moko na auquel mokili j'appartiens. na J'accepte mokili oyo cette ngai mpe réconciliation nazali mpe pour ngai moi personnellement nandimi comme koyokana un oyo don mpo na de ngai grâce lokola ngolu de moko Dieu. likabo moko ewuti epai Et vous verrez na nzambe comment la paix yo céleste moko komona ndenge kimia fera ya son lola entrée ekokota kati dans na yo votre cœur, na de motema sorte na que yo l'on pourra chanter ya comme ndenge mpe le biso tokoki chante koyemba lokola ce bayembi cantique quand la paix avec Dieu ntango kimia na nzambe imprègne mon âme. ezali kokota Alors na le cœur elimo na exulte ngai et se wana réjouit. motema ezali Il kotonda est na ressuscité. esengo yazali Venez, moseko ya regardez sekwi l'endroit où il tala esika nini reposait. batiaki Il n'est plus bapemisaki ye ici. ye Il azali est lisusu awa te ressuscité. ye asi asekwi Il vit. ye azali na Et parce bomoi qu'il est ressuscité mpona ete ye asekwi et que son tombeau est ete vide, oyo lilita nous na ye ezali ressusciterons na nous eloko ti aussi. te Et biso les mpe tombeaux de ceux toyebi ete et les tombes, bakunda la nyonso tombe ya de baoyo tous nyonso ceux tu qui se sont endormis en Christ seront balali kati na toutes krista vides. nyonso Il y aura tu une glorieuse ekobima résurrection ekozala so na pour tous eloko ceux te qui nous ont déjà lisiko moko précédés ekozala et mpona une baoyo glorieuse nyonso oyo transformation basi bake pour liboso tous na ceux qui biso vivent mpe avec biso toali le na Christ. bomoi tokobongwana Et baoyo nyonso ensemble, bali kobika kati nous na serons krist alors mpe enlevés elongo avec biso eux nyonso à la tokomemama rencontre na ye du Seigneur mpona et kokutana na Sauveur nkolo na dans biso les airs pour mobikisi être na biso toujours kuna na mapepe avec mpe lui, kozala na ye mpo na libela na libela auprès de lui. kozala Dans pembeni na tout le ye calendrier annuel, il n'y a kotalelaka pas de bamwango période nyonso plus tu grande et plus ya glorieuse ntango toyebi te que soki le ntango temps nini de monene Pâques. oyo ezali lokola Elle nous ntango na rappelle paske oyo ezali kolakisa ce biso qui s'est passé il y a eloko près de nini ye 2000 ans. elekaki Ce qui était kotalelaka indispensable au bamwa salut 2000 ans et que nul oyo ne peut ignorer na s'il kati na souhaite libiki venir à Dieu. moto moko Quiconque akoki kobosana te moto oyo ignore nyonso ce azali que koya epai Dieu na a ye moto accompli oyo nyonso azali ici-bas en Christ pour kobosana notre makambo oyo nyonso asali na se oyo na salut nzela na kristo passe mpo na lobiko na biye na à biso jamais ye à azali côté de kokende ya Dieu mosika vraimen na pour toute nzambe éternité. mpo Il na n'y a seko qu'un na seko seul qui ezali ait pu kaka na dire moko oyo akoki je koloba suis le ngai chemin, nazali la nzela vérité nazali et la solo vie. mpe bomoi Nul ne vient au moto moko Père takoki koya que epai ya par tata moi. soki kaka na nzela na ngai te Et qu'il nous soit donc accordé tika aujourd'hui ete epesamela biso su de ne lelo pas oyo chercher un chemin qui tokoki passe, koluka nzela moko te ezali à côté de kokende Dieu, mosika na nzambe mais le kasi chemin, nzela la vérité oyo et ezali la solo vie mpe ezali bomoi qui viennent de Dieu et qui euti ramènent à epai na Dieu nzambe mpe ezali kozongisa biso par na grâce. nzambe na nzela na Nous ngolu avons le privilège biso ozali d'en na faire partie et lokumu nous souhaitons que nzambe apesi beaucoup biso mpo d'autres tozala encore kati na trouvent le makambo oyo Seigneur mpe tokobondeli mpe et bamisusu mpe fassent bakoka aussi komona mpe kolo l'expérience de l'amour basala mpe et de la grâce libiki de oyo Dieu ya bolingo afin mpe na ngolu d'atteindre ya le nzambe salut mpo comme ete cela bango nous mpe a été bakoka promis et confirmé kokutana na dans lobiko la lokola parole nzambe de alakisi Dieu. biso mpe akokisa na liloba na Que nzambe la bénédiction tika ete du mapamboli Dieu Tout-Puissant ya nzambe oyo na nguya repose nyonso sur nous tous ezala likolo na biso avec nyonso toute sa puissance. na nguya na Puisse yango aujourd'hui, nyonso en cette heure, tika ete lelo la na ntango oyo réalité divine, oyo ezali ce qui bosolo s'est na passé nzambe à na Golgotha, oyo nyonso elekaki na golgota puisse jusqu'au dimanche de Pâques tika ete nous apparaître ntondo ya de manière dimanche ya pako vivante ekoma eloko moko et ya bomoi actuelle, afin que nous puissions simplement dire, Seigneur, atini ete biso tu tobakoba m'as ete racheté. nkolo yo osombi Tu ngai as vaincu toute la puissance yo de Satan. onongi oyo ezali nguya nyonso ya À moyini ensuite dire, mpe yo tout kokaki koloba pouvoir m'a été bokonzi nyonso donné dans epesameli le ngai ciel na et lola sur la mpe terre. na se Et oyo nous croyons tozali que toute kondima autorité ete lui appartient bokonzi nyonso ezali et qu'il a likolo na ye vaincu toutes les puissances, mpe y alongaki compris banguya celle de la nyonso mort. ata C'est oyo ya pourquoi kufa nous n'avons pas à na ntina yango craindre, biso tokoki mais kobanga à croire
croire en celui qui a dit, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Amen. Que Dieu accomplisse cela en chacun de nous par sa grâce. Amen. Nous inclinons la tête. Nous restons en prière silencieuse devant Dieu. Peut-être y a-t-il parmi nous quelqu'un qui souhaite exprimer la requête qui lui tient à cœur en levant puis en baissant la main simplement pour que nous prions avec lui. Merci, merci, merci. Merci, 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 merci. Merci, Dieu voit les mains, il voit les cœurs, il sait de quoi il s'agit. Vous n'avez pas besoin de le dire. Il sait de quoi il s'agit. Croyez maintenant qu'il vient déjà à votre rencontre pour vous parler, pour vous saluer et vous donner ce que vous lui demandez, ce dont vous avez besoin, que ce soit dans l'âme, dans l'esprit, dans le corps, sur le plan terrestre, spirituel, quoi que ce soit, Dieu est présent. Notre Seigneur a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il était, il est et il sera pour l'éternité. Il reste le même. Aujourd'hui, puisque nous avons entendu sa voix, venons à lui, croyons en lui. Non seulement prions, mais croyons. Même que par lui, chaque promesse de la parole se rapportait à lui, s'est accomplie et est devenue une réalité divine. Même ce soir et pour toujours, que chaque parole de Dieu, chaque promesse donnée à l'Église en particulier pour l'accomplissement des mandats missionnaires, que toutes les promesses s'accomplissent jusqu'à cette déclaration de notre Seigneur presque inconcevable pour nous. Celui qui croit en moi fera les œuvres que j'ai faites et il en fera même de plus grandes car je m'en vais vers le Père. Il y a ce que Paul écrit, à savoir que Dieu est capable de faire plus que tout ce que nous pouvons demander ou imaginer. Dieu ne fera pas moins que ce qu'il a promis. Au contraire, il accomplira ce qu'il a promis. Et si nous croyons, il peut faire bien au-delà de ce que nous demandons ou comprenons pour la gloire et la louange de son Saint-Nom. Et nous nous unissons maintenant dans la foi et lui rendons adoration. Cela peut s'accomplir par la puissance de Dieu, en confirmation de sa parole et de sa présence au milieu de nous. Prions avec foi. Seigneur, notre Dieu, c'est avec respect. Nous sommes ici rassemblés devant ta sainte présence. Nous croyons au témoignage des Écritures. Nous croyons que tout ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il nous a été rapporté. Chaque promesse c'est accompli, y compris celle du prophète Osée. Mort, je serai pour toi une peste. Du royaume des morts, je les délivrerai. Osée 13, verset 14. Tu l'as fait, à toi soit la gloire, la grâce. À toi soit la grâce et la gloire, Seigneur fidèle. Nous sommes aujourd'hui rassemblés ici au nom glorieux de Jésus. Non seulement pour lire, écouter et méditer ce qui s'est passé autrefois
kolendisama na sont makambo mais ezalekaki aussi ntango eleki pour en tirer les mpe bénédictions yango ekoka divines kozala et en makambo faire leuti epai na l'expérience, nzambe mpe Seigneur. tosala libiki yo nkolo Accorde-nous maintenant une rencontre pesa avec biso toi bokutani dans moko ta na yo parole, na dans nzela ton liloba na yo esprit, na molimo na afin yo que mpona tu ete te tiennes devant nous yo moko en ozali tant que liboso na biso réalité, en lokola tant que oyo azali réalité, na bomoi et oyo azali que na tu puisses nous moseko saluer mpe et yo nous pesa biso dire mpe toloba na la biso paix ete soit kimia avec ezala na vous. bino J'étais mort ngai et nakufaki voici je suis boye vivant tala ete nazali na pour bomoi toute l'éternité mpo na et seko je na seko détiens les clés de mpe la ngai nasimbi mort bafungola et ya du kufa séjour des morts. mpe À oyo toi, ya le kufa vainqueur de na yo nde Golgotha, molongi na nous golgota rendons grâce tozali aujourd'hui kozongisela d'avoir matondi lelo désarmé toutes les mpona ete puissances yo des olonga ténèbres, obotola de les bokonzi avoir nyonso vaincus, mis ya au molili pilori mpe yo et otiaki d'avoir yango triomphé kuna d'elle, ya ekulusu les avoir exposés yo en public. olakisi bango na bato Seigneur nyonso bien-aimé, que la nzambe puissance de la molinga résurrection mitika ete nguya na se lisekwa manifeste désormais epa parmi nous komonisa par la makati na foi biso en na toi na et nzela en ya ta parole. kondima yo mpe na liloba na yo Seigneur nkolo bien-aimé, nkombo molingami puissions-nous être tika submergés ete biso par tokoka ta kodinda présence, mobimba katikati comme na l'ont été liboso na yo autrefois tous ceux lokola qui t'ont biso oyo entendu ntango parler ezalaki après ta résurrection. na ntango ya lisekwa na yo Nous t'avons entendu biso toyoki yo parler parmi toyoki nous yo koloba aujourd'hui. kati na biso Nous te lelo oyo remercions mpe et nous tozongiseli yo louons matondi ton mpe nom ezali koniotela merveilleux. nkombo no monene Sauveur bien-aimé, mobikisi malamu sauve les bikisa perdus, baoyo nyonso babungisi délivre, kangola délivre, libère les captifs, fungola délivre baoyo les nyonso du mal bakangami qui les kangola bango na mabe retient nyonso au ezali kokanga bango Seigneur. nkolo Que s'accomplisse tika ete ekokisama l'Esprit du Seigneur molimo na Dieu nkolo repose ezali sur kopema moi likolo na pour ngai annoncer la mpona kotatola libération aux oyo captifs ezali et proclamer l'année kokangolama de baoyo grâce bakangami du mpe Seigneur. kotatola mokolo moko ya ngolu na nkolo Dieu mbula fidèle, moko ya nous te ngolu remercions nzambe maintenant malamu tozongisi matondi sasa ensemble hiki de nous avoir exaucés, elongo na que ndenge les opesi biso perdus eyano aient trouvé le salut, baoyo nyonso que babungaki les bazwa malades lobiko aient été guéris, oyo ete baoyo et que bamaladi ceux bango qui étaient babikisami liés mpe bao puissent bakangama être bango libérés. mpe Car bafungwami il est bakangolami écrit, mpona ekomami ete si le Fils soki vous a franchi, mwana vous alongisi yo serez yo réellement okozala libres. solo Seigneur, mosomi nkolo en ton nom, na nkombo na nous yo proclamons biso la ezali liberté kotatola oyo que ezali tu bosomi nous as apportée oyo omemeli biso et le salut mpe que lobiko tu nous as donné. oyo opesi biso À toi, na yo Dieu Tout-Puissant, nzambe monene soit la louange et lokumu l'honneur, masanzoli la gloire et lokumu l'adoration, konetolama maintenant sasa ipi et pour toute l'éternité. mpona libela na libela Alléluia. alleluya Amen. amen